balandi ya Congo Lokole News.com. To tamboli na kati ya ville ya Kinshasa, to remarqué que parking véhicule ezalaka te. Tozoyeba te pona nini. Souvent to koma omona ba chauffeur ba koma aroke quelque part ou bien ke ana même ligne omona po parking a même ligne ezala au moins ba eko chaka juste na balabala place bat bazoleka. Toyeba te poani to tuna na population. Mbote maman. Vraiment to tamboli mingi na kati ya ville na biso. To komo komona ba chauffeur ba komo kotiaka mituka na kati ya balabala. Anke parking véhicule ezate na kati ya mboka na biso. Siko to komo mona ba chauffeur soka e a parquer mutuka kaka juste ka na veni esika bat bazo tambola. Vraiment to yango to na tamboli na tu na bino. Vraiment pona nini ezo sama ndengo wana na kati ya mboka na biso. Ça va, merci pour la question maman. Na mboka na biso to comprendre te biso moko. Biso moko to comprendre te. Donc moni balabala oyo ezala ko neti ba route secondaire wa mike ezana ba maison ba boutique za ou ba oteka ba biloko quoi. Alors so yena mutuka na yo olingo parquer neti liboso maison so parquer mutuka ba policier ba biso ko parquer awate ke parquer place mususu bon yo so ba biloko do to kamwa ma mususu to ko mona on na Congo e ko mo kamsa biso neti ngai magasin par exemple yango yo na la voiture na ngai parking pe yango na ko parquer a même possible mona parquer zate donc faut na parquer soit na commerce après na yé makolo donc ata yo so on a besoin au somelo ko monite na maison faut zo mutuka na yo OK parquer soit na commerce soit ata na mapata ata liko mutu au somelo na magasin nde obimi ozongi likolo siko tia mutuka ozi mutuka OK mais bango moko soka yé ana besoin aso meloko aoya matili bosa magasin frein sur policier monier atalier atiki akoti na magasin asalima atali 3 heures du temps abimi akoti na mutuka nae akei exemple parking mo ya même ligne ba panza ngo parking nyoso liboso ba panza mais réunion moto mona ke uto zala 4 jours passés to moni mabango nyoso batani mituka man ndenge parking na même ligne ezala galibana batandi bakoti na kadi ba sololi René vidé ba koti ba bimba kei bon pourquoi pas mutu oyo ayeneka pas somba soit sim na kata même ligne atie mutu ka sombi sim bimya kei d'autres comprendre na mboka o so ba ko traiter biso ndenge nini ou be bana besoin to sa nini on comprend donc na ebité o ngalo ba yango wana. Merci papa. Biso mo pe to ele so fort parce que et ça m'a passé non ndeba konza mboko ba ransu na biso de so tanet ba maison na son des awa na mutu nyonso nga futela da mo droit ya parking ate mutuka mo be de décal bosa maison na ye pona kilia na ye pona mutuka na ye moko maintenant comprendre te ba bomi parking ya avenue du Tchad pour avenue du Tchad ba bomi tous les parkings bosa même ligne ba bomi voir même la biso na parking ezate na tokomi na moi caresse ba kilia na kilia mso ra parquer a sombelo radileki na moi parquer carezate. Et comme il faut parquer car dans le commerce, oui, au sommet, ils ont un sens. En plus, nani a bomiango. Toi qui ce qu'ils a commandé ville Kinshasa dans la police. Non, on est toyoki. Na bati wa soda awa na tracasserie comme ma casse fort dans sa rentrée. Mais bango moko ba konzi, aya au parquer na ye. A ça une 3 et 4 du temps, a sombelo rona ils a posé na akei ba police ba terminer ba hôtel roité. Avant aux oies décision. Faut préparer na nous. Avant la décision, il faut préparer un parking. Et tout le monde va payer étranger. Au monde qui va passer le parking. Non, mais avant la décision, mais que c'est bien. Mais bien, on a un parking. Vous savez le roman. Allez, vous avez un parking. C'est comme tout cas. Et quand vous parquez dans le commerce, vous avez un villa. Vous avez un sens. À part ça, na tracasserie comme ma casse dans la soda batindi. Na la soda batindi. Na ba devez musa batindi bon. Na tracasserie comme ya jeté na yo mutu kolo maison côté ma bossa maison na yo boleka tam pepe bakangi na yo o tapelo bakangi les até o tuna bango na badana bango tana na nini moté ba ro expliquer au comment que azana raison ezati na tomo vivre le roi net atako congolais na Angola a vivre boité na biso ma fils du pays tomo souffrance comme ma casse santé na isa la paz pour na ba konzambo na biso na to community na moi rankini moko ya biso na ba policier na biso. Et pour tes la raté, n'enga na yebi abi que policier aza mninga civil. Mais le commis policier comme mungu na civil.
N'habitez ce qui tosuka beaucoup. Merci papa. Moi je peux proposer aussi tout le monde nakapé na ba oyo baninga na bango baza ba dirigeant na ba mboka muke to tambola pe ezaka toyebi ke ba belge batonga mboko mabe dans ce sens que ba prévoir ba parking te mais tout le monde a soki urgence ezali oko soma même ba parcelle l'état za na mbongo asomi neti parcelle boy par exemple abuki atongi après bato bazo ko futa banani ba taxe à parking ezongi na caisse à l'état eza perte te toujours mon amba délocaliser rappel ba biloko si arrivé que va passer la balabala ba ko sande ba somme mertel mobimba ba passer la balabala pourquoi pas bango pe ba ko sala ngote hein population secondaire ça na place na bango réponse non hein boko expliquer bino bato ya presse expliquer bango na ba émission msu boko sala keno pourquoi pas bozo pe exemple baninga parce que ba kenda ba séminaire ailleurs ba kenda ga wapi ba sala ba bona pe baninga ti bas un dirigeant a sala kande pour la population ko sala pour na yo mokote parce que les choses sala pour na pays et côté kala yo pouvoir te pe lobby ko no kolongwa na yo mais ce que qui tâche moko boya bien au moins ko sala na histoire bazar ah grâce à tel ministre grâce à telle autorité de tokoma ki boy au moins que ça nango bien c'est ça comme ma proposition. Merci Toki. Ngala golo baboya eza bien ko bengana mituka na nzela eza pe mabe ko bengana mituka na nzela eloko makasi eza ni mboka oyo Kinshasa momba parking ya mituka eza te gouvernement provincial qui mbuta personnellement à Zosala et logo morote parking et côté mbongo mingi koleka ba service mususu oye azako sala pour la ressource ya ville ceux qui a le basala ba parking o bato banda ko futa mbongo pour na ko sécuriser ba biloko ya batu et ils ala bien ville province de Kinshasa n'appartient pas qu'aux politiciens la ville province appartient à tout le monde pour na ni ba ko privilégier kaka classe morobo ya batu classe mususu baboyi mutunyo saza mukondité qui a goza na monopole a goza na pouvoir otika mutuka na nzela et bon biso ya misuba mingamba o to zape na ba voiture to otika ngwapi place ezate de deux na likambo ba osala ko binga na mituka na nzela il faut gouvernement azo monopole ya rotunga ba parking parce que na ba pays organisé makanisi o baza nango eza malamu eza mabe na mboka na biso po nini organisation ezate Kimbuta n'arrive pas à organiser la ville-province de Kinshasa. Yende numéro 1, il faut avant à raisonner avant de faire Likambu. Ce que vous avez bengana, il faut que suivi et le cause sala. To bengana ga pamba bo mituke zalate, mitukana ba otsango api. Donc quelque part, ba oui ça batu ba soma mitukate. Ce batu ba soma mitukate. On a bien, mais aussi longtemps que batu ba soma mituka chaque jour, chaque année, chaque mois. Donc il faut l'état dans un parking. L'État n'est mukolo ville, l'État mukolo balabala, l'État a sala parking au bato banda ko futé la mbongo, pour ils bien makasi. Donc voilà où on a go baksa par rapport à makambo bingana mituka na nzela. Bon, mini mangala ya ma française no meni ntei ko kwa meni ta kamba mugiyaka. Wota mona bato mu pays développé. De kalaka ni le besoin le modifier quelque chose. Il faut que bakunzi banti, bato baketa lanti. Basangana weka solution mu peuple, c'est-à-dire mambo mo parking dit na bundelo tawa parking au moins tu pega parking ni papa par exemple ici les sombila apparaît mon magasin bon mini na faire qui par exemple bon quoi y a si le mtuka de mini yem si le comme tinjo yem si le comme toi donc l'état fatikala il y a moins techniquement c'est-à-dire population beto to ba pouvoir kabwa quoi kabwa buna beto ba pouvoir mais mon retour il faut que beto to kala satisfait donc mambuye kali yozonda mama sunadise mauna mamani. Merci papa. Hello ka na ko bakisa boy en tout cas ba autorité na biso il fallait ba raisonner quand même bien parce que mituka onde yangwa ememela biso ba kilia a na ville. Ce qui m'a parqué mutuka na soit na commerce a kiti na commerce tie akoma a na ville awa eza moi trajet ako na commerce kuna ba koyiba epé biloko na mutuka soit pe ba koyiba mutuka moni awa tangu bayaka a parquer mutuka suivez ezali parce que ba coopéra bazali bazolandela e pe ba misusu baza na kati bazotala mutuka na e ezo déplacer nani azo déplacer en tout cas ba konzi na biso mboka bazwa capacité moko ya mablamu parce que biso pe ba peuple na bango toza bien biso bato votaka bango soki ba komo sala biso boye bongo o ego ya turo banani ba voter bango alors
peuple azalaka pona bango bango pe baza pona biso mais bakomo maltraiter biso na position mo le roi que non étranger va même si étranger na mboko ba na valeur par rapport ya biso bana kolo lupango alors boye bisa ba konzi prince o eleka bino boza ba journaliste o boza ko panza sango na mboka o en tout cas bokomisa message o tozala to mona bino boya bo filmer sili message o mona on na télévision te ka obo laksa ba zododo banini bozo laksa mais oyo eza très nécessaire bozo laksa ngote merci on allait na ngo yangwana na suki wana na suka ya reportage na biso boyo kindenge ba papa ba lobby donc awa parking eza pasi kutu mama gidil kutu nenga zana parking ku pacha mutuka ne koma pasi akenda ochango ti commerce akotia bureau na ya peme na banki awa ya comment okende ti commerce aketika mutuka na kuna donc son boule ebeta donc pasi donc ramenya so passe do botaka bino mona sima na ngai ndenge mituka etanda mi passe do place otia mutuka ezate donc ba condition ba ye batia mais bangamba batia te bakeke luke sika mususu ya otia do ville awa ezana ko pona ba kondi pona bangamba te na pesi merci na mama Gidi Bisengo yende mutazu ba image o na pesi merci na Patrick Nsala yende mutamonte yango na pesi mbote na Kisandi su number 1 po anite Flori Bale Komboso Fabrice Malita Dieu donné ndisu na bosani yote talaka yo yo avie na biso ya Dieu donné ndisu na pesi yo mbote na pesi yo nyoso mbote Laetitia Bisengo petite terre propre na pesi yo mbote Paul ambassadeur na pesi yo mbote na pesi yo nyoso mbote David Olito mbote Flori Bale Komboso mbote na pesi yo nyoso mbote to mona na mbala sima na émission mususu merci.